Kake bandeko moto epeli etumbi zamba bandeko moto epeli en tout cas moto oyo epeli tokokoka koboma yango lelo te moto epeli etumbi zamba après ba audio oyo toyokaki oyo dada toyokaki voix ya dada toyokaki voix ya Palmiche toyokaki voix ya Davina donc après ba audio wana ba makambo mosusu ebimi concernant Davina Linda et puis Michou Mbelele. Bandeko nanga affaire ba audio o likambo yo esila lelo te. Pourquoi likambo yo kosila lelo te po Congolais azapeka mutuka na ndenge na ye? Makambo ebimi lisusu après ba audio wana après ba makambo touti koyoka après ba makambo touti koyinda na internet makambo ebimi lisusu mbote d'abord na bandeko nyonso o balanda Irsil Botelo TV vraiment ba mbote na bino esika bozali en tout cas ce que zambalano ya liboso otombe na chaîne na biso kande to ebisara bino si c'est la première fois que vous visitez chaîne na biso donc au s'abonner au commenter au liker au partager et au sala malamu mingi mingi ba partage na bino to lingara yango mingi ba j'aime na bino et ça la biso bien mingi ba abonnement na bino pe et ça la ka biso malamu mingi donc ceux qui zambalano vraiment ya liboso o tomber na Irsil Botelo TV ou s'abonner ou commenter ou liker ou partager et au ça la malamu mingi après audio après ba audio oyo en tout cas makambo mususu et bimi bandeko bo ndimelanga en tout cas eza passe non na monde ba comédien eza passe vraiment surtout na monde ya ba comédien na biso po bolingo entre bango eza la raté tant to yaka liboso na bino to yaka oyebisa bino ke ba comédien na biso bazara na bolingo te peut-être bokanisa to ko sara bino mais grâce ya ba makambo oyo ezoleka grâce ya ba makambo oyo ezoleka o tozo mona na internet en tout cas ezolakisa biso ke ba comédien na biso bazalaka na bolingo te koyoka ba audio oyo ebimaki koyoka na ba audio oyo balobaki koyoka na ba audio oyo toyokaki voix ya Davina oyo toyokaki voix ya Palmiche oyo toyokaki voix ya Dada International en tout cas Davina atangaki kombo ya Michou te Davina pe atangaki kombo ya Linda te donc soki bolandi ba audio wana bien soki tolandi penza ndenge landaki toyokaki ba makambango toyokaki voix ya Palmiche nde e deklaraki nde elobaki pona Linda na Davina na pona Linda na Michou alors lelo Davina a memi kulusu ya Linda na Michou lelo Davina a finga min internet lelo beaucoup de personnes bazoya ku finga Davina Michou ko twabite Davina za botete Michou ba finga Davina ze le ngumabe Michou lekiye Michou ba finga Davina Linda lekiye pourquoi par rapport ya ba audio wana pourquoi par rapport bayokaki Davina lobaki pona Linda na Michou bandeko nanga tolukela ba comédien na biso ba rankine tolukela ba comédien na biso ba bebana po bango moko esi ba bebana na bango tolukela ba comédien na biso rankine te me bango moko esi ba bebana bango mo ba ta rankine bango mo baluka da ba rankine na bandenge na bango esi ba bebana na bango. La famille histoire oyo, lisolo oyo, likambu oyo, eza vraiment likambu moko oyo, esa li bandeko mususu pasi, likambu oyo, eza likambu moko vraiment oyo, e dérangea ki batu ebele. Kota la ki 3 personnes oyo bazala ki Davina, Dada, Palmiche, kobeta lisolo, toyoka ki ba audio a Palmiche, en tout cas na otela bino no ba audio a Palmiche, toyoka Palmiche ndenge alubi ke batonga kite, ezala ki lisolo oyo ba beta ki me, lisolo yango ebeta maki na ndenge ya mabe, yango ebimaki kisongi po batenga ki kombo ya mutu oyo azalaki wana te. Mais lelo ekomi problème entre Michou na Linda Coach na Davina donc eza vraiment ya koyinda entre bango misatu. Entre bango misatu eza vraiment ya koyinda bandeko nanga eza ya koyinda tono bi ya koyinda makasi. Tomonaki bandeko mususu basalaki ba émission bandeko mususu bafingaki vraiment Davina makasi azelongi mabe azelongi makasi azaboye boya bongaka te Davina nzoto kuba nzoto abongaka te batu ebele bafingaki ye
na ba émission. Alors subitement te komona Davina na page na ye aye ko publier vidéo na ye o ezaki sans filtre a komi likolo wana ke sans filtre je suis tellement bon Dieu bon je suis tellement belle a komaki ba makambu o esengela ki akoma komi pena nzamba salanga kitoko naza mabete exactement moi na batu vraiment azaka na ye mabete wana penza tongo tozo loba tolobaka ate po toza ba fanatique tolobaka ate ke o ponga na lingaka Michou ponga na lingaka Linda ponga na lingaka Davina te toloba ape likambu penza na ndenge penza ya solo bandeko nanga na yebi bino bozala na compréhension mabe bino bofinga kaka en tout cas bozala na compréhension na nanga na posa te batu baya kofinga na ba commentaire bozala na compréhension awa na osa l'émission o naza ni fan ya mutu na yesu ko koloba vérité et puis ko talisa pe likambu clair na ndenge ezaleli. En tout cas, afingami Davina vraiment afingami na ba page nyose meto kende pa itozongi pai bato ba fingiye en tout cas ponanga ba fingiye na Sony. Malgré ba audio, malgré ba lobaki, malgré ba tongaki. Tomona ki dada na bande ko na otela bino ba audio ya dada o ebimi sika ba audio o ya siko dada lobi ba audio o ya siko o ezo circuler na internet en tout cas na otela bino bugoyoka. Toyoka ki dada ayaki, dada lobaki, ote, totonga kite, tolobaki, tosalaki, malgré ba audio wana, malgré ba lobaki, mais ce qui te komi ko toucher vraiment ba biloko eza ba nzoto na bango, en tout cas, total a paix bien. Total a paix bien, oui, Linda aza jolie na ndenge na ye, Michou aza jolie na ndenge na ye, Davina pe aza jolie na ndenge na ye. Ce qui beaucoup mi ko finga na ba nzoto, en tout cas Davina aza mama ya bana mi bale, aza na bana mi satou je crois, aza mama ya bana mi satou, aza toujours belle. Aza toujours belle, aza mama ya bana misatu, Michou aza na mwana, Michou aza so na mwana moko, aza pe toujours jolie. Alors boya koko kanisa teke o kubando finga waza kitoko te, waza kaboya aza mabe. Eza bande ko mususu opelisi kamera o fingi no muta kitoko te me yo moko penza so okoti pe na chambre mitali obite moi so alekinga. Yo moko pena so ko mitali penzo okoti na chambre opelisi kamera obite moi so alekinga na fingi na Sony. Toloba likamba Davina malgré ba audio bimi malgré to baki ne kulusu po atonga ki to ye tolobi po ataki liloba na kati atonga ki bazaki bango misatu balobaki o esengela ki baloba mais moi soyo abota ana bana atika libumu polele alataka kitoko libumu ezaye pla lokwa muta bota te soka telemi alobi ka bota te batu bonzima ye ka bota te. Tant que tu as finga et ça malamute. Tout ça la banalise concernant ba audio et bimi en tout cas ceux qui te lobé la bande de qu'on a biso auto lobé li bango pour acte va sali ezaki ki to côté. Acte o bango basala ki mutu mon côté a sepele nango ezaki acte mon ki to côté ke bo vanti na bino ka bo par sentiment bo komi na bino ko tonga malgré tout le monde songi malgré mutu nyonso lo barane kombo mutu nyonso. Ceux qui bakutani 2 ou 3 yo kaka oyebi kutu te ata bo lo banandenga mabeti mais mutu nyonso za songi tout le monde est songi mutu nyonso tongaka mutu nyonso lobaka mais ebebeli bango batongaki banzimaki teke ko bima batongaki bayebaki teke ko bima lisolo yango pour sibitima ka bo internet kana vitesse internet lisolo yango ebimi mais en dehors nango surtout comme ko kota siko ba vie privée na bango poto bando finga ko bando comparer en tout cas et ça bien te poto luka to comparer batumsu o ba comparater peut-être lelo to yo comparer pour na ki fanatique mais so peut-être koti na mozindo bozi pe ona bo mona penate to finga na Sony bo mona penza te toloba na Sony bandeko ezana ba entourage mususu ememisa batu problème ezana ba entourage mususu ememisa batu ka ngambu ndeti dada international dada jouate dada sala théâtre rare en tout cas yana ba rôle o ba pesa Davina sala yana ba rôle o ba Linda ba sala na mona ngote na dada international na mona ngote mais lelo batu baye ba komo lo bakete
o Bellevue mutatinde bango batonga o Bellevue mudiyaya. Est-ce que tant bon bimise audio wana tant bon loba ki boyoka kombo ya Bellevue na kat. E bimaka Bellevue mutatindi bango po basala ka chez Bellard. Po batournaka na Bellard. Surtout tant que Bellevue dans mama ba o na mama ba o koto ba yoka na ti. E bima bongo. Mais to bosa na rate. Que soko sala pa mutu ozano o koma no yete. Ezaka te so likambo ebimi ekomi ye mutatinzi yo. Babandi kotonga bango misato. Mais lelo likambo elati ebimi na mutu ebolati si Bellevue kanzi likambo na mutu. Est-ce que Bellevue mutatonga ki? Est-ce que Bellevue mutatinda ki dada nana palmish bato? Est-ce que Bellevue mutatinda palmish loba makasi nda banda loba makasi bon? Bellevue atinda palmish te. Bellevue atinda Davina te. Bellevue atinda ki dada international te. Ba travaya ka epa na ye. Eza ba travailleur na ye nde batonga ki. Mais lelo bato alobi ko te fwa pesa bango punition. Oh pesa bango punition. Est-ce que makambo wana etali ye? Makambo o Davina na dada na palmish basali etali nani? Etali Bellevue ata mukete. Ndenge ni boyo luka Bellevue apesi bango punition. O soka apesi bango punition te se ke ye mutatinda ki bande konanga. Totika babiloko o. Lobi kuna so ba voice ba Michou bimi. Lobi kuna so ba voice ba Linde bimi. Après to yo loba ke o te si la mutatinda bon. So ba audio ya ba Linde bimi ba audio ya banani ya ba Michou e bimi. To yo loba ke nani si la mutatinda bango to loba bongo ti. Alors mutu nyonso atongaka. Mutu nyonso alobaka. Bino boye bandeni so audio ya Linda to audio ya Michou za na marché boye bandeni boye bate. Bo vanda ka bo monyo ka pusi bitima ka bo monye bimi nde ya ba Davine bimaki. Bango mo ba Davine ba mi yebaki ba yebete ke audio e bima. Ba yebaki te. Ba yebaki te. Bino boyoke te esika o Mishnani o palmisha yake aoloba pona Michuna Linda. Est-ce que bon mona ba Davina ba contribuaki même Davina aloba ke le côté même dada international aloba ke le côté. Eza palmish nda bimisa ki kombo ya Linda abimisi kombo ya Michou. Et loko o Davina o ngana yoka ki Davina lobaki ezala eka kete nani te ba lobi do kwa gatibite azaka très poli. Et sili esika basi baza mote pela non kaka. Esika basi baza makambo ebima non kaka. Ngana yo to sali analyse. Ngana yo to lobby. E bosko so makambo loba ke zala pena bongo elekaka kuna na batu na joye bandeni. Oye bate. Po to mon appelle Linda pas a PTT. To mon appelle Michou pas a PTT. Azape PTT. So pe to ye na ngambo Davina to mona kepe PTT. To yepe na ngambo palmish kutu koloba te yeku to mona ke ku PTT. Peut-être dada penza to tsake pena kamingi te. Po le ona monde théâtre za batebele ba yebi na ba dada te. Wana pena ndenga mabete eza batebele ba yebi dada te. Po dada même chez Bellard a jouer na rare. A jouer na rare. Ya pasi eza ya mabe eza pourquoi balobaki. Pourquoi balobaki yangonde ya pasi yangonde ya mabe. Pona nini ka balobaki. Pona nini ka fale baloba. Mais to kende pai to zonge pai tout le monde biso nyonso to ba songi. Biso nyonso to ba songi. Mutu moka songi tate. Kande bo landangana ezala yo moko pe conscience no rappelo kete na kuzu pe na beta apeli sola bato. Bino bokasi Linda nda beta liso na bango te. Linda pa loba liso na bango. Michou pa loba liso na bango. Mais occasion na bango, occasion ba audio na bango ne bima te. Un jour occasion ba audio na bango se bimi to ya to loba to changer le sou maloba. To yo lobela bango to pesa bango conseil ke mbala sima bazongela likambo basalaki te. Mbala sima bazonge dina na kutu kutu zape ikoni ya munene. Metoyoka pe ba audio dina na.
toyoka pe ba audio ya dina na autonga sila. Est-ce que mukile baluka? Mukile baluka te. Mukile baluka te, mais lelo Davina a fingami makasi. Dada atikali sima. Palmisha yake atikali sima. Mais Davina fingami makasi na internet. Internet mobimbe fingi ye elobi o esengela ke loba. Ba fingi ye ndumba, ba fingi ye o esengela ba finga ye. Pona ba audio e bimaki. Alors, il faut assumer. À quoi assumer kaka? Na minute azan chouate. Pourquoi kombo na ezaki na kati? Donc, à quoi accepter ka nyonso? Mais, pona nde bolo ba penza ke Davina za kitoko. E na mutu moko takomi ke Davina ali nglo kwa ngubu yaya. Yaya ngubu ala raboye. Moi so za la kitoko Sans black Davina za ka kitoko. Ta na lo babu yebi. So pena botie pena ki fanatisme na bino à part. Bomona pena ke te azara kitoko. Sans maquillage azara bien. Na maquillage azara bien. Ba rôle nyonso a jouera bien. Ana rôle moko te o ebeta likolo o edenda. Ba rôle nyonso a jouera bien. Donc ana talent na ndenge na ye. Mutu na mutu ana talent na ndenge na ye. Na vitesse ba jeune fille ndenge kenda mutu moto ondima o ya lekinga na jouer ate. Ate, mutu même kutu mutabandi théâtre lelo, on dit mate ke mutu abanda kala leke. Bini baka si Micho on dit make Davina leke no jouer. To Davina on dit make Micho leke no jouer. Boisir, pal Micho on dit make Linda leke no jouer. Mutu moka on dit mate. Dans les pamba kabe mutu on dit make o alekinga no jouer azate. Mutu moka ko on dit mate. Mutula mutalingaka komi ko se faire voir. Bande ko to landa no to na tele bien no audio Palmiche. To yo kana Palmiche réponse à pesaki. Après tout Palmiche ozaki mutuka oyo lobate. Il fallait rester calme. Quand on vendait quand de baninga no bavandi ba calme, fallait yo pouvoir no ka calme. Fallait pas oya na internet, oya lisuko expliquer et puis audio ngozo expliquer o tindela ngo lisu nani. Audio oyozo expliquer ozo tindela ngo nani ekoi na maboko nani. Iza pass yango bandeko. Lelo na monda lelo soza posa likambuluka bokuta na bino kana mutu ngo lobi. D'ailleurs kute koma kuta to kutenda mutu bolo babo donc yekuna aokota malubana. Il faut ça la attention. Yebana nyosola na ye, yebana na même ba audio comme abima même na ba leki omona leki no penda boye pour abimisi na audio no leki na yo peka propre abimisi na ye. Ye na yo propre abimisi na ye. Ba audio comment bima bongo. De ba audio et comment bimela bongo. Audio ba ya ba Palmiche bimi, audio na bango bimi paraît-il leki ya dada. Koto toyo ka o Palmiche benge mutu enregistra ki koto ekomyo iperti leki ya dada boye bandeni. Boye bandeni. Surtout bino na monde na bino ba star. Eza monde moko boye boko za babilo ba lobate. Eza monde moko oko trace mutu te. Attendez to mona Linda Linda na Micho bango oko trace mutu te. Pour Linda, Micho linga teke Linda lekaye. Linda linga pete ke Micho lekaye. Attendez to mona ba Davina, to mona bangwana o ba Palmiche. Palmiche linga te Davina leke, Davina pa linga te Palmiche leke. Yango bomo na monde ba théâtre lelo poison kota. Ce qui poison lelo kota na monde théâtre za po muto alingite muto lekaye. Donc muto na mutalinga yazala likolo, yazala ka meilleur. Muta linka yenda leka baninga me muninga leka ete. Ezamba film susu atabo tie na miniature ane kuna ta mesa na miniature fort. De créer na mama na rando na baninga po ebika mesane na miniature. Mizamba tumsu ba mesana te. Ba mesana te.
Dans le monde de bastar na biso eza bongo. Yango bomoni bastar ebele ba kufa na ba poison pourquoi ba camarades aldimata lingaka te kengana leka ye ya ko leka ngate si ya komi ba ko leka ngata zana bomae atikela nzela. Et koma bongo. Alors, jamais tout le monde a davina ayo sa l'interview a lobi ke Michou alekiye. Jamais tout le monde a Michou aye a lobi ke davina alekiye. Ata linda to mona te. Mutu moto yo sa l'émission lo bake o alekinga. Mutu ko dade international écoute a joua rare. Mais ana talent na ye a joua na bandenge ne ma joua rare ma olinga te muta lekaye. A olinga te ayo bete o alekinga o alekinga o alekinga. To pesa bango conseil, bango 3 o batongaki, mais to baka bango ne kulusu te. Mai esopani to loko tango te. Mais to zala wana to pesa bango ka conseil, ke mbala sima, bo beta na bino lisola batu te, beta no lisola mutuku yomoko, vaino yomoko ya bandi koloba yango o penza yango esi nango. Mais ka so beti yango kana muti, yeba ke muto bo beta na ye wana, ape na pire na ye. Tango yo ke bete la pire na ye pe wana au ke bete la mutu mususu. Au ke bete la mutu mususu. Yango mona mutu ye pa na yo bana ko yebisa mutu te. Omoni kutu likambu betala bo lobe na kuna yebisa mutu te. Aisa ko yebisa mutu te me yo yebisi mutu. Muto yo ke yebisa ye pa zana mutu na ke loba ko yebisa mutu te takuta yebisi nga boy menga na yebisi yo. Bumonde makambo tambola. Bande konati la bino na audio ya palmiche to yo kayena après to continuer. Quand le to loba so ezamba liboso vraiment otomber na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sa malamu mingi. To yo kana palmiche ayake ndenge alingi a se défendre na likambo e bimaki, alingi pena asa la défense ko a se défendre na likambo e bimaki en tout cas. Izaka passe pe ma pona ba comédienne na biso, ba comédienne na biso, ba makambo izaka akili ki dozonga na ba comédienne mibal problème ozonga na ya basi problème donc iza passe toyoka. Soki bolandi audio o ya palmiche so bolandi yango bien na sens ke batumsu bazo ya jouer ba ya kolaksi lamba ngana yebike ezana ba rôle o ba pesaka bango bilamba balataka par rapport ya ba rôle o ba pesaka bango donc so bolandi audio na bomona ke en eza makasi na monde ba comédien na biso soki mutaye ko jouer so kalati bien o aolaksi lamba. Ce qui m'a ko jouer a te make up bien o ye kuta o lakisa nini. Ce qui m'a ko jouer moi soukine mo boya bien moi plantine ya bien o aye ko laksi lamba. Ba mili ba comparaison ezala pa bato ba zwakate. Ba mili ba comparaison ezala mingi pa bato ba zwakate. Ce qui to landeli na normalité des choses. Ezala rabongo. Kena monde lelo bat ba komo ya théâtre yo sa théâtre pa laksi lamba. Toyo kaka na baby, toyo kaka mambo baby donjo alobaka concerné ya bilamba ya théâtre. Nde toyo remarqué que balataka par rapport ba rôle ba pesaka bango. Donc so ba pesio rôle o jouer mutambongo o lata kitoko. So ba pesio rôle o jouer na famille moka bien, il faut même pe bilamba ya kitoko. So ba pesio rôle o jouer le kwa mutu mo ya pasi, il faut lata pe le kwa mutu a pasi. Bomona. Mais wana ba audio boyoki eza audio o palmiche ayaki ko se défendre. Aye ko sala défense donc aye pena ko boya yango ke to tonga kite to bandeka koloba makambo théâtre ngondenge koma to bandeka koloba ke batumusuku na théâtre baroyo laksa babilamba batumusuku to baroyo laksa boué mais so to ke pa toujours ne pas même palmiche pas la ta kitoko na théâtre donc ye pa ya ko laksa lamba to loba. Poto mona ba vidéo mo be circula kala ta jipe moi noir ne lamba mo be noir boya kenda ce qui fait donc ba vidéo wana nyo sala ki ye pa lakisa ki lamba na monde leo na vitesse internet mutu nyo sa koma sola TikTok ka sali vidéo pa lakisa lamba do likambo ngana lakisa ki lamba te luvunu mutu nyo sa koma même na TikTok to monango mutalate kitoko amemi moi sac ati moi beauté elo ni to sala ba vidéo to postar poto lakisa bilamba.
olati kitoko sali mwa video na omoni ende bimi kitoko tika na sa mwa video na poste to laksa bilamba da okito mata o wanga na onzima biso nyonso to laksa bilamba to kita to mata to wanga na to onzima biso nyonso to aba songi mutazangi kotonga ate bandeko ba audio ya ba comédien soke bimi nyonso muto atala suma boke ozala te soki lelo ba audio ba comédien bimi nyonso ke o pa tonga ke aloba kibwe ke o pa loba kabe muto tala lisu bango na TV ozala te bana ba skandala minene ba comédien omona o bazana ba mama na skandale o ba salaka ba tonga bango nyonso to bimisa ba misusu po ba bimisa mabango mona mpoasa boba o ba bibimisi te boba o batongaka ya obatama boba o balobaka o esengeli baloba mena ndenga obatama ya pasi toyaka topesa conseil mingi na bakomedia na biso koloba esalano efutaka te babiloko loba oyo bayokaki muta lobaki ba ekitisaka batu makasi lelo peut-être Davina na SB a joué mais batu mingi boka mwa palmis peut-être er moi kenda jouer na SB babilo kwa ndengwana okyo jouer oye olobi Isa passe. En tout cas, merci mingi na batu nyonso o balanda X Botelo ya TV. Ce zambala noa liboso, o tombe na chaîne na biso en tout cas, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager quand de toyebi sarabino. Et ça malamu mingi ba partage na bino vraiment et ça la biso kitoko makasi. Ce que lingara Davina, ce que lingara bat na biso, o ce que lingaka ba comédien na biso o ba audio na bango bimaki en tout cas pesa bango conseil. Moi liloba na sewana et o sala malamu mingi donc et ça la bien ceux qui bo pesi bango conseil et non bo finga bango. Po ata bo fingi bango ata bo kiti bo mati bo fingi audio c'est bimaki internet c'est panzanaki et si to yoka ki donc ata to lobby et ozonga te. O c'est important et ça to pesa bango conseil pour que prochainement bayeba ndenge nini ya kovana baninga. Merci mingi na batu nyonso o bazalaka wana pona kolanda X Botelo ya TV mingi bambote na Sonia officiel mingi bambote na yo esika ozali mwana Paris à Londres ya tongo Paris to Londres Sonia mwana Londres ya tongo mwana Londres ya tongo bambote na yo esika ozali mbote na famille Kuta mbote na famille Botelo bisous bye.